kotala ngande naza boye omona naza malamu me naza malamu te kati na ngai naza maladi nasala musala ozosala ngo na souffrance nde naza boye na bomoto na ngai ya bomwasi nde tozalaka ki mwasi aza na mabele mibale me ngai libele na ngai moko ezali ya kotengama moko ezali mobimba me ngai moko nazala so na mitana kitalatala nayebisa nzambe oyo ngai te mwasi akozala bote nde tomona na bafilme omona mutu moko basali démonstration moko basali bamise en scène moko boye mutu naza libele moko nde ngai naza gauche ya libele na ngai ya gauche eza na défaut nayoka pasi mpe nake hôpitali bayebisi nga maladi wana esenga bakata nga libele mpe nayebisaki nzambe bakokata nga libele te bakokunda parti moko ya parti ya nga nzoto te saki nga mona nakufi te bana na ngai batia bango espoir asukaki na ozala te na okufa bavivaka na losambo nyonso ka tovandi basambelaka nayebisaki mpo na société nyonso bayebisaka na entreprise babandaka na bachef nazala likambo boye nazoyoka boye chef wana nda ozwa komisa yango pa mokonzi pas directeur pas PDG yenda okomisa peut-être bazelaka keto ezala kao sondo okoyi kao nde ona peut-être ekobima nazakanga moko naza na motu te Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci cher internet, bonjour, bonsoir, bondi, botarte. Ça dépend ya ngonga boebi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga Mobala liku mambala mwindu mobala sans hydroquinone. Merci beaucoup na artiste comédien bazana matanga ya mama munene obino bata nyoso ya libanda mboka boyebi mingi na kombo ya mama Makila a jouer mingi na groupe ya epa ya président major Bisadidi Zolo et panaye a joué à mingi kuna. Merci beaucoup na bino baeba so bozwaka temps ya kokomela Safari Nzinga mobala liku mabala mwindu na ba suggestion na bino. Merci beaucoup na Aline Kabote mwana Paris ya solo na peso bambote place ozali Claudio Mwakambele motema ya Fadi na Belgique na peso pe bambote place na sepeli ya tro na ndenge bozo komela nga tuka ba suggestion na bino ba remarque na bino mutu alembaka remarque te so mutu alembi remarque c'est kakufi lokola nanu na kufite moyena lemba remarque na bino ezalité. Merci beaucoup na Poupette la blonde motema junior wendo na peso bambote place ozali et na bosanité Mimi Mantsuela na Lyon bambote belé moninga ya Alida Mabiala. Merci beaucoup et puis et pas ya vient ngai Christophe Mafuta le doyen Mafuta évangéliste le doyen Mafuta Jonathan Mukadi soko za de kona nga ofongoli ngai pote batu babayeba nazana nani na kati ya émission nanga ba share internet ba savourer émission na bango ya biso na ya qui fait quoi na Chebiso Télévision nani azosala nini. Merci beaucoup ya Josco mama Eyenga j'ai tout Eyenga na peso mbote place ozali mama bonjour bonne santé ngolo ensemble ça va. T'as la caméra se présenter aux ali nani au salaka nini tu fais quoi dans la vie? Bon, les artistes comédienne, ça ka théâtre pas phénomène sobe, babinga mama Sukali, nde musana sala kayango wana. Mais mama Sukali nga na yebelo na kombo ya mama Sekele, yo comment mama Sukali ndeni? Kombo na ona yeba neza mama Sekele mais kaka nde basurnoma kaka mission de ayaka kabambanga kombo wana no jouer na scène tu vois que na rôle moto sala kake moi c'est ndumba sikoyo
albi ezwaka moke sukali wana nga na bimaki na ye aza sukali ta na kitaki public egangaki sukali mais kombo nango wayebelinga ata phénomène sobe ayebinga ezaka mama sekele. Mama sukali akende api? Bon nayebi te mais azali sangwali wa ezati. Merci beaucoup Maman Soukali soki ozolanda biso pe na peso bambote place ozali Maman Soukali en tout cas na sepeli ya trop maman kasi tongi toyeba maman oye ko sala nini na émission na biso ya kife quoi nani azo sala nini lisolo nini oye na biso kabali solo batou balanda yo partout dans le monde tozana 116 000 abonnés bazolanda yo na minute oyo pesa bango posa to mawa to esengo onini oye nango na émission na biso. Merci papa Langa Safari. Émission na ye nango lelo zaboy. Bande konanga bozota langa bisika nyos na ba pays nyos. Obolanda nga na minute oyo, obomona nga na minute oyo. Pomi na sana ngonga mama sekele nde na zaboy. Kotala nga nde na zaboy, omona na za malamu. Me na za malamu te. Kati na ngai na za maladi. Na sala musala ozo sala ngona souffrance nde na zaboye na bomoto na ngawe ambo mwasi nde tozalaka ki mwasi azana mabele mibale menga libele na nga moko ezali ya kotenga mamoko ezali mobimba na zui maladi wana bisike uti na yebite lokola eza télévision moya kolakisa boye te menga moko nazala so na mitana kitalatala na yebisa nzambe ongati mwasa ko zala bote nde tomona na ba film omona mutu mo basali démonstration mo bobo basali ba mise en scène moko boy mutu na zali bele moko ndenga na za gauche ya libele na nga gauche eza na défaut attendez na vandi bo soki otali bien nde na za boy o senti que moko yanga eza ko vimba moko eza ko lala na sofaka na lala kati avant na lala ifuna melakis soki sezate na melate na kolala te pe bisika na lala kana zana ba oreya mike ya turanga pembeni soki na lina baluka boye oreya moko ekanginga boye na lali moko evandi na loboko to na baluka boye oreya moko ekanginga boye na souffri bande kona bo tala ngai bisika na bisika o ba yebinga na ba kombo nyonso ba benga ngai o peut-être moso ayeba kinga boye na souffri na yo capable pena ke hôpital ba yebisinga maladi wana esenga bakatanga libele pena yebisaki nzambe bakokatanga libele te bakokunda parti moko ya parti ya nga nzoto te saki nga mona na kufite de no souffrir bana na ngai batia bango espoir asuka ki na ozala te na okufa bavivaka na losambo nyonso ka tovandi basambelaka muke babengi mami kuna ndeni na bakoko nanga ça va passer mais na on dit maman non souffrir merci beaucoup pour comprendre souci o mama za nango na motema tokokaki kosenga ye abimisa libele yango tomona kasi na ebite soki mama akozala na motema wana pote boko ka kosunga mama soki mama koko kozala na motema wana ya kobimisa ta libele yango bomona na ebite soki boko ko permettre yango ndeko na bino mwasi bande kwa mibali bande kwa basi ndeko na bino mwasi azana problème ya libele mutu ya libele ndenge zalaka awa ezonga kote ya lipeka ezosenga bakata ye libele mais azana cancer te place malade on euta to yebite tu ebite mama est-ce que ko permettre ou laksa bango ba mona ndenge zaleli na koki kolakisa mais na ibite so bisuko tozali to sa émission c'est possible na lakisa po ezelo ko bomba na koko fantete na nzoto na ngai na kosela on likambo moko boy na za d'accord ya lakisa pas suffisant na ngai eza na za d'accord
Merci beaucoup, Maman Zad, encore à l'Axabiso parti. Parce que, il y a comme on safari, bon monta qui émission, bon monta qui pour maman à Lukalisungi, pour bobo sungaye. Non, eza parti en zotonaï. Maladi o eza na katina naï, ezo senga lisungi. Bato mawa. Beaucoup kwa kusungaye. Mais maman, est-ce que phénomène est sobé pe yaza au courant ya maladie na yo? Bon, naïb c'est kana obela. Naza problème que il faut pas sanga opération tango nini na saki ba examen ngai baba il faut sanga opération. Mais opération ezaki siko ya normal. Na isaki ba chef ke naza na premier opération ba chef nanga piko apito na lakisa bango nini nanga na utaki nango na échographie na lakisa ki bango. Siko to bandi ko zela ke ba to zela ke ba salanga opération tango ndesko na kuma pas docteur nanga azoye bisaba nanga ke soki mwa ezali andima bakende bakata kalibele na dutaki na bité na ke no pas médecin musule na ko pas médecin mususu ngamo ko live pas fa na médecin na ibisinga mama et singa ka faut bakato libele mais pour ça il faut que okene kana mama e mukuna mama e mundimba koko lakisa makambo nyonso wana bakosa makambo nyonso po bakato libele papa na yoka ki pasi na zonga ki palpitation na mutima na nganga bi balongola ngai bakata libele parti na nzoto nanga na ibise bana nga te libele nanga ikata mate leta wana nazaki na mwande mususu mais siko na sima na moni sikoyo nasi papa nanga safari na lakisa ki mwa image moko na telefone na ngai omona libele nanga ndenge vimbaki après siko ko vimbana ekoma kuto mona ki na bongo ekoma ki rouge na ko banga mwana nanga azaka pasteur nde ayaki ko sambela po nanga libele kitaki a partir wana siko libele kiti ezaki petesko ekomi makasi ekopa makasi libanga ebimisa pota moko wana pota na ebimisa kama kilate esaka eloko te me esaka nga kama mikusa nde mutu alibele longwe place ezalaka na se e matia wa ekomi na lipeka na ngai na ba image obinu bomoni yango ndenge ezali na evante te papa safari pe azoko monte ba scénario te o ezanga elongi na ngai yango oyo nzoto na nga pe yango oyo doki nazalaka boye te lisungi na nga na osenga bandeko na ngai famille chrétien bandeko nanga kati oya musalo na salaka bandeko balinga kotala kosunga bino bandeko na ngai ya basi pe mibali bosunga ngai ba pasteur bosunga ngape na losambo na bino na lisungi nyonso boko sunga ngai so esenga ke ngunga nganinga osinga ki basala opération naza na mbongo te naza eloko te musana salaka yango me mbongo ezati bosunga ngai. Puis Jonathan Moukadi, maman Zana deuxième témoignage, je vais aller à baza éprouvé, ndenge bazali ouais, il faut to le belalango, ba pasteur, bokomi ko boma ba fiancé. Pasteur, na lukutu obali mwasangote, na no tie kutu na ndako te, oke ko boma. Toyoka mama apesa témoignage wana. Et ça lui passe mama mwana na babomi azali mwana ya yaya na yo azali mwana na yo na ye bozaneni mwana zaya mwana grandson nanga doyaki na fiancé na fiancé ngo pe papa to mona ina nteto kaka azaka na fiancé donc aza makango na bina et tout le ba makango pour fiancé za ke mutu ayaki abimi na famille de fiancé ki mwana mais to mona epete to kuma ka mercredi to vandi abengi mwasi na ye fiancé likango na ye abengi na ndaku abiyaka tango ya ye na ndaku akome pa na ye avanda kipete donc lokola nzambe ayebaki ka kozala te abengi leki na ye moko ya suka alobi yebisa mama wana yebisa grande sœur bon naza faible na sa mo ba fièvre mais naza pas pasteur yebisa pe koko koko na bango ya mbuya leki na benga ki wana yebisa pe koko siko leki na lobi est-ce que yana koke koya habité koya te habité toza 20 habité koya te le yoko koma 21h abandi na ba WhatsApp kosola libosolo na tindi bon ministre wana ministre na place asaka na bosani kombo ne ministre wana abengi abingai ba etangla kinga mais kwa na za grâce zamba salinga grâce atindi na voice na ye tango atindi bongo
asolo na lek na yana mususu abi na bezo elanga yi baba sapatu ba mapapa ba 21h elanga mapapa na bezo ko somba na somba po etela kaka na musale senga ko sala ba solution na ba WhatsApp na bango isili e ko 22h ba bengele kaisute ti ba ko benga na tongo to ko sutuka kako ba publier ke akufi a publier akufi na ndenge ni babengi mwana moko azakana ye petit soeur na ye azakana ye événement bo sala ndeko ne amoni mais ba correct pasteur alobi ke na assuré yo okokende poto na so tinda o na opesa $5,000 nde mwana pe abombi secret pasteur ya église ni ya branamiste ya baruti ba branamiste baza baruti ko nde ye ayikolo babi abi tete ba bengi abi mais ya pesa biso numéro pesa ya grâce azate toko tika ye akiko boka pasteur abwaki bembe wapi na kram oya iza po matete abwaki bembe siko tango ma soeur moko basala kana religieuse abengi aza wapi o tozaki tozo bembe na toke boka ngo na toke totika bembe na kram okotika na kram na ndeni bon akei kuna kama bit na yeba soki ba eko tika mutu mo aza maladi ye bato hôpital babike tozana mutu ayeko ba eko tika na maladi te mais tozana ebembe ba eko tika so papa na lobike aza mwana na ye ayeko tika ye awa ake luka mwende otena morgue pe ma sœur wana longwaki tina ndako ne na première akekuta bato bolela ya bomie kaka pe pasteur na zonga mukesima pasteur bomi basi de jami balé akima nda ye na kishasa monsa misato yango abomi mwana biso nde tamba ye pasteur ma sœur wana kotele tina chambre akutena kilota tie mutu na se abandi ko bundisa inde akokai ko kimate aye na ye tina hôpitali akomi na krame bambaninga musala ba ye ba touré nde aluka ki asote mi na krama akima nde bakangi ministre bi bazo na minute wa séjour déjà azali batiaki déjà kuna na ndolo pas criminel batiaki na ndolo kuna siko na minute tozo samba na ye abimisa ba vérité nyonso onde abomi siko ba kiko tala nini autopsie basali mwana constat basali ba monike akanga ke singa awa katangle ba moni makila ezobima na zolo na misu na matoyi pe na sexe na ye eza kovimba ayaki na sous-vêtement te ayaki nu pasteur motabomi mwana wana aza na hôpitali aza na morgue ya 51 tolandela makambo na tobimisi ebembete do nde tozala tozolela toza na motel fikini awa na malila 23 matanga eza pa apôtre Tambulukoki oza famille Tambulukoki oui pasteur nanga mais na kana yo za nango ya libele mais papa Tambulukoki akoko kosala prière nzambe pe ayokelaka Tambulukoki oui ayokelaka ye ayebisa toujours ke ata ozobela mungu za na foi osala nini okobika naza toujours na foi mais petit à petit nzoto nanga nde ezo continuer toujours na douleur. Merci beaucoup Jonathan Mukadi to esali biso douleur parce que kotala crime committee na basali na nzambe bande ko ngai partout dans le monde partout bisika no so bozali ngaite maman bakolo famille balobi ke pasteur ya Branham mutabomi mwana na bango siko yanga nini na kati mama Iza yebise yanga nanu yanga nini na kati bolongwe kokosa batu na biloko ezali lokola ba prophétie et comme sikoyo ya koboma batu mama Aline Kabote mama Aline Kabote yanga nini na kati mama kasi sikoyo lokola babomeli bino mwana bozo samba siko matanga ezaka kana na morgue dokor ezana no kaka na morgue nanu bozo solution te siko azuzo samba na nani siko azo samba na famille osamba na famille responsable ya famille nani responsable ya famille moi si apôtre Tambulukoki aza grande sœur nanga asamba na moi sa Tambulukoki asamba siko na ye izana parke nini na Gombe
sala Gombe na minute opé bazana kuna nano bazongi te bazaka kuna ministre apesa ki biso une semaine ko ka jeudi pour apesa biso réponse ndenini tokoko tia mastanga ndeni tokoluka to bimisa mais quoi ko samba ezana tozo zela sko yi aya ko pesa biso mona ye ya suka mais makambo zo samba mana bandeko na lobanini tona lobanini to bino na biso nanga to lobanini na bajar ya baba pasteur wa boy to ebité ba on a fiancé ngo soit déjà fiancé pour abimana na famille te likangu na likangu ngo ba weli nini est-ce que asenga kinzoto nzoto aboye ko pesa ye mama lobi ke no sexe komi ya ko vimba c'est que a travailler a sali nini pote kende ko vimbisa sexe wana batu bazala kiti corps maramoko na morgue na hôpital ya Cram na poma tete mais hôpital wana pesa hôpital ko kanga comment baba yambi corps na kati ya morgue na kati ya hôpital ba yebi ku identifier corps wana te boya yaki kakake mutazobela abina yeke nazala mutu azawa za malade tango akitisi ba yebisi ke mais mutu ye na ye aza malade te azade ya sa kufi nde yebisa ki bango ke si c'est comme ça avant dana luka ba mesure mosusu pona luka ko bimisa na kiotia na morgue ya onda kitisa ki wana eza ba jeune ya luka ki akima mais le comme akila mutu okoko bomano ata 50 personnes mais za na musu ba toucha kate donc a toucher na place ba toucha kate moi na bisa za moi ya 29 ans mwana muke yango akoka kokima te bazuye l'été zuye azana maboko nde lokaluka ki moya kokima mais akokika kokima te yango ndakino sundula akam ndenge za no pitana azana pomeda yambaki kaka po nde mutu nyonso ayaka. Merci beaucoup na ba ndeko nyonso ba petit nanga nyonso bazana fikini awa ba loker ba petit nanga ba lokela nga kare na fikini awa na pesi bino ba mbo de place bozali ba na fikine do fikini ne tombera jamais toujours ezande na maboko ba yanke donc gouvernement zoko ka ko récupérer fikini te ezaka kana maboko ba yanke mama tozonga mukeke kesima na témoignage na yo ya liboso na poser que question est-ce que phénomène sobe asali nini apport nini asali po na po ozali travailleur ya phénomène sobe au salaire pas na famille yebi ou que non soit qui problème il faut avant que famille intervenir il faut compagnie intervenir compagnie na yo phénomène sobe asali nini po na kana yo ya libele asali le côté pe na komisa qui est bon na komisi yango na mozindo te na kokolo baboye papa safari eza nzoto naza pe muto na sambelaka eza makambo nyonso te koko bimisango kaka pa mutu boye saki oza convaincu na motema nalobaki naza na ka opération mais lokwa nalobaki na yebisi ba chef na yebisi makambo nyonso ke naza na ka opération sikoyo motema eza nzoto ya mutu okozala bo eza na mutu moso ko interpréter mabe eloko kwa babengi opération bapibiyaka ngo pa mutu nyonso te bayebisa ngo pa pure pe mokolo bakendaka na si bayebisaka pe ata bandeko mosu bayebisaka bango te ezaka secret mayebaki ke nazobela il faut basanga opération asali pe loko te bon nga na komaki pa na ye direct na yebisaki po na société nyonso bayebisaka na entreprise babandaka na ba chef nazala likambo boye nazoyoka boye chef wana nda ozwa komisa ngo pa mokonzi pas directeur pas PDG yenda okomisa peut-être bazela ka keto ezala kao sondo koi kao ndio na peut-être ko bima mais lokola na koya kina na koina kao te peut-être yango mais na lobaki pa ba chef pa komisa pona yaki na ba dossier nanga nyonso pa échographie na présenter yango pa chef nanga piko na présenter ki pa Peter ba chef nanga bureau ba yebaki kana ngai mais ce qui comment il peut pas yemoko président na yebiti mais ngana soki na ba chef na se amba matisa donc c'est que tout le baki ti lelo phénomène sobe aza au courant te na makambo ya maladie na yo mais yo moko antaki maman antaki mukolo nzoto okokaki pe ko solola na président pe akosunga ngayo ata akosunga na 100% te bénéfice kata mo transport olongwa ndako ko mata hôpital
aza mutu aza millionnaire te azo luka kaka ndenge mutu nyonso azo luka monike babiloko oyo sikoyo na bato ndenge balanda boye baloba mpona nini oyebisi esobe te esobe asali nini bakondane esobe bakondane te président na biso nde aza wana phénomène esobe asungaka biso ata eza ndenge nini ata ebele te ata ya moke asungaka biso me ka nde nalobaki nasukaki na bachef nakomeli mokonzi na nga boye te surtout na mokao nde ekomi boye nga nde loko ekomi boye naomiyuka yango ekomi grave naomo atindi na obanda luki ekomi mabe kandi bomoni wana luki ekomi mabe siko ekomi kobangisanga so moni nazwiki naluka safari mpo na koexplike likambo mpo na moni ekoma makasi mpe ekomi na niveau ke fo kaka kokata papa na biso asungaka biso ata ebele te me asungaka me nakomaki nano na se epa na ye moko nakomi te ke nayebisa yebu bokondane ete na bonzambe na kati na nga nazosambela mpo nango nayeba ndeni na osala ata nde naosolola bino na bonzambe na bino bato bosambelaka nyonso esalamaka na losambo bosunga ngai mbongo na bino soki eye na losambo esala quelque chose ona nayebisa bino ka yango wana po eza aza na problème te bokondane ete papa Safari. Merci beaucoup. Pesa numéro de téléphone pour yo batupe bako ko rejoindre comment pour ce que ezana batu bisusu bazo landa bebe miso yo lokola ba mama Shalama Charlotte Shalama amuto mutema mawa mama Bibi Kiala ungina amuto abudona mamba boye mama Bibi Kiala kokakate akangaka loboko te po babi loboko epesa kata bodoge bakata kangote mama Bibi Kiala ungina mama Bibi Kiala mama Shalama poupette la blonde boza tellement ebele Mimi Mantuela Cosette Mabiala Glody Mbilou numéro na téléphone ezali 090 68 51 601 090 68 51 601. Ok, siko yo famille et le bani ni pour na kana yo pour tout d'abord mutu nous soit na famille na ye société aux solution te au loba qui est pas chef Pico chef Peter chef Samba Bangache président ayokité c'est aux famille na yo douleur ni bazana pour na yo est-ce que batikyo kaka boye to famille ezangi pe makoki ya kosunga yo yango nde omoni ke notika kaka na kende pa ya nemso safari na ki fait quoi na senga lisungi na bato yo ya mawa donc famille pe esundoli yo bande ko na ngai nazaki kana moko ya ngai ya nanga ya pasteur ya na ka moko na kata Kishasa akufa de mutu na ko lela oki ya suka ke o akobeta mutu asala ezaye ya nanga pasteur akufa donc nazala mututi donc nazaka ngana bana nanga na bano batikela nga bana bitiki donc ngande parent na Kishasa nazandenga para bakufa mama na papa kufa bande bakufa nazala bana bitiki bele ona obokola bande ko nanga batikela nga bango nazala mona suka nazana famille to akosunga ki atelemi finda boy abeta tolo kende ko nanga azate ata lelo na minzo so na kufi famille ko telema abeta tolo azate ezaka ka ba pasteur baninga musala banani ba collègue bango ni mutu botema bokundanga nana mutu otelema ti na marché ba moti na bungiso aza être cher pour nanga wakoko telema nyonso po abundelanga azate nazaka nga moko nazana mutu te hey, ok, merci beaucoup. Nenge boki ki azana mutute aluka lisungi bo sungaye Shalamama mama Shalamama loboko pesa ka bakata rangote
sponsor officiel na biso ya chez biso télévision Mama Shalamama tala mama boye abimisi ma misu na émission aleli na etandweke na plus de 116 000 abonnés ya chez biso télévision Mama Leli na ma prend courage. Toi courage na mon déjà na sima kuna pe ba mo tsabiso déjà boye émission e komi na suka bandela sous numéro de téléphone pour que bato baba yoka bandela sous zala 090 68 51 601 090 68 51 601. Moi ba dédicace na bato yo yebi ba opé ko moni ke no ba kusunga yo ne fisa ta mo ba mbote na pesi mbote na ngai pa Emile Zola na pesi mbote ya mingi bisiko zali oyo kangai oyebanga na kombo ya Ser Lolo Kito sozo yo kangai mona ngai naza Emile oya producteur Adamo Mombili na pesi suba mbote Edith yo andeko na ngai so na iso kotika ngate tala ngai yo Serlo oyo yebi kotika ngate boza ebele obo yebinga onga pe na yebi bino bosunga nga nakomi na suka na suki wana. Merci beaucoup bosunga ye akomi na suka komi na suka émission na biso komi na suka sombela chez biso télévision émetteur sombela chez biso TV émetteur to sengi $50 te $100 te $20 te $30 te to sengi kaka toujours $1 na liboso laptop na yo na liboso ya téléphone na yo na liboso ya itandweke na yo numéro compte bancaire na biso eza wana ou soit au tele biso atana numéro ya Airtel Money na biso benga biso benga Safari Nzinga mobala likuku mabala mwindi mobala sans hydroquinone na numéro plus 243 85 87 26 496 plus 243 85 87 26 496 ata ozwi mama te okozwanga dobo sentir que na koti mama lili parce que oh mama bimisi oh mama leli et ça me fait mal au cœur et ça n'a pas bandeko soki yeso yete